ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Shikata moto ya yambo. Na shaki bino bojami kie. Bojami kie. Na moto ishiko kendaki. Bojami kie. Jelo komona ona kushala o. Makambango na fanda ba raisonner makambango eza nini na ndako problème nini toyokana daya na ndako oyo tosolanga moke moto akoya ate sikoyo nayebi te ndeko na wana aye awa kofanda ubie nandini nayeba namoni ye awa depuis lobi nakaisa neti azonga namona su tolali ekomi 3e jour yango oyo bandeko bazala ye awa tobengani bango bakei toloba deja oya yo ndeko na nga ata mutu moko te azala na ndako ba oya yo lelo 3e jour yango siko azofanda awa ubie ndenge nini yango mais ngala tikolo bena ndeko matambo kote bino moko boyibi façon nini oyo bo se comporter entre na yaya na yo to pina leki momosi iteke mobali salaki nga bien te na ndako wana ezalaki ndi ndako moko poubelle et alors na ndimi ko gaspiller mbongo nga ya kozwa susu ndako mususu ino mbaki ke esengi te moto mususu aye susu ko vana na ndako pasa na joba après le bipu na kete mais lokola ndeko na nga propre wazaki leki na ngai mwana ya mama na nga donc aza moto nga na koki ko négliger te lorsqu'il y a qui lobby les 3e journée na awa faut to pesa y chance avant d'aller muke pour azwa makanisi na ye ba makanisi nini oyaye nango entre asala vie na ye na ko benga na ye bala moko te na shi afanda muke na ndako oui afanda muke shi parce que yo kanga na soki lelo na famille ba yo kike ke ayaki bana na take yana ye ale na benga ni mbala moko yumo weso yo siko yo vraiment makambo ka o bimaka na kacha muyoko na yo obosanya ngo obosanya makambo ni lokote toloba kia muna saba kanda soki lelo siko mama na yo ayi awa ngana sala ni siko bandeko na ba nécessaire te non ce qui est très important c'est que to linga to sala na moto ayi mobala ki chéri na musika te nana tant ya koloba mingi te na vraiment la posa ta ya koloba te toloba tango bien ngana yo ata ndeko moko te aya na ndako tofanda biso moko nana posa loba mingi te ndeko na wana na pesi une semaine azala te d'abord kutu na linga na sentir kutu ata yete ndinga zala na sentir yete na mona le kwa rebe mo boye non e to ada kulu na boye be ko kulu ne biso tout ça bateau teki non
tobotama na baje moko ya mabe jamais okobenga ndeko na mobali kuna chéri eza façon na ye bavandi trop na mboka na village bato ya village bazalaka toujours ndenge mwana eza façon na ye eza makanisi mabe te eza opesi na ye une semaine nakobenga ye comme ça aya nasolola na ye nayeba loleni tokoki kosala ça va solola na ye une semaine c'est trop. Chérie, c'est toi. Chérie. oui chéri Ouais, on est venu par Chérie, viens manger. ok à manger Casse, viens manger. Mbeli, mais c'est quoi? Zoba, obéis pas Tony. Hein? Kokanga kanga kanga. Namani malaya, zoko pula, zoko misa. Yo moi son beaucoup de ndako ndecho qui parle ôté. Mais c'est quoi ça? Hein? Pour nous zoba boye ko? Le bal va pas pamba. Apantirer. C'est ça mon salade.
ekomi sérieux faut nalukela yango solution. nasolaki na saison et saison expliqué ngai makambo ezoleka entre bino mibale yango wana esalaki ngai mpasi vu que toumela bino na une famille nde nabengaki collègue na ngai hier naexplike makambo nyonso saison eyebisaki ngai yango wana lokola biso na saison tokomoko ya famille tokolinga ke moto ezopela na ndako ya saison biso totala mosika bongo donc tobengi yo awa toyokani tokutanaki na Bardos ayebisi ngai par rapport ndenge basololaki na saison na makambo ezoleka entre yo na saison yango biso mpe tomonaki ke bon moye mpe tosala eza te fo tosala nini toya wana po toyeba soki problème yango eza nini. Alors soki nalobi na banda kobete na bino bahistoire oyo s'est passé entre nga na saison donc pour moi ça n'a vraiment tellement passé basali ngai vraiment choqué ngai na motema et en plus andimaki te ke non eza saison moto ya kosala ngai makambo wana et imagine vous ensuite tala kotikela ye en tant que grand frère alebi nzoto apema quelque part et nga na continue sur ba travail na ngai nabandi koluka diamant nabandi koluka un mois donné j'ai retrouvé asili bango moko na kati ya yingi na biso toyingolaka wana nasentira ke non eza chose oyo tozoluka sentire ke eza yango take ye aza connaisseur ya makambo wana ndomoni ke non nazwaki yango namemi yango ti bisika oyo azali napesi ye atali mais il m'avait dit que non eza diamant te il paraît que eza libanga mais nabwaki miso mopanzi boye namoni sous saison te na famille ebendaka kokatanaka à part diamant toza na basolution bamituka ezali ndako ezali yo mbongo mpe tokopesa yo bapesi yo mpe obalingi bafere na yo aza na pose ya diamant na ngai bino boye mpo bodistre ngai tindi bino mpo boya kodistre ngai mon vieux s'il vous plaît tema okende ozali belo bozosala yozokebisa biso bagrandfrère na yo je te bien oyo okende oza distraction sors je dis sors Fidèle Moto Zambé Lucifer. kasi eloko nafandisi yo awa yo na ya na yo oyo nazomona ezolekela ngai naza mwasi ya ya na yo mwasi nyonso mwasi malamu afandisaka bato mobali na ye soki amoni problème akofandisa bango pa kokonseye bango mwasi malamu fandi na bino baomona baproblème so namoni likambo natuna ya bino natunaka mpo na konseye mpo tobongisa tozala kimia bolingi koyebisa nga te soki natuni yo problème eza te soki natuni oyo problème eza te bon namoni
po tozala bien ke problème ezala te kasi oyaki etaki leki ya mobali na ngai nayambaki yo toyambi yo mpe na esengo tofandi naomona bamakambu ezolekela ngai po tofana na okimia basikoyo butu na ntongo okanga na biloko na yo okende nano nabengani yo te autrement su ya kosala eza te obike ya na ngai ayaki ayaka jour wana ayaki oluka saison akutaki ete kosolola yo na ye ayebisaka yo te asili kaka azalaka vraimen na bakanda vraimen décision oyo ayelaki oyo ayaki nango oyebi yango ta nde nalobi etikali bongo mpo na likolo na se na mokili emoni nyonso oyo nga naluki mpo na solution ezwaka olingi te. Ok, etaki mama ya ndako mwasi mpe alobi eza important parce que soki nga nalobi moyi baza na moya koloba nayoki yo chéri kasi mpe aza wana ayoki yo et j'espère que kasi ti oyaki awa etaki ya na yo nayebi te mabe nini omoni mpo na ngai nayambaki yo etaki eleki na ngai vraiment ebini façon ye nyonso oyo ezoleka na ndako oyo nazomona charge eza epa mwasi na ngai aza motu quand même aza motu adini façon azomona kimia eza te akolinga azala na kimia mpe na mobali oyo azala na kimia kolinga te ke tout le temps nazwaka rapport ya kasi to mwasi na ngai alotaka bandoto mabe ntango mosusu mwa bitumba moko eza na kati oyo ozala no besoin ya media soki oyebisi ngai nakopesa yo yolobi na ntango ya nsima nzela pe naoki ndenge olobi e yo mpo olobi nini ndenge madame olobi okende seki okende ok nakende yebisa madame na yo posa na ngai na ndako oyo eza nini Sudah abas abas tidak boleh dengar. Tu sih sengi nak udah bilang. Ngomong nak dia jawab kamu. Kenapa? Zero. Belum nak lupa. Bagi kita mata mata tu bisa pula anak nak nak lah. Sengi. Patenti. Ah, banyak yang ini no. Malala. Général. Mana comporter na magle. Boulot ekota te kamba efanda to bayeba dingi mbongo eza te siko ti tofandi boye bomona sentiment nini na kamba ndi tofai na bo nana posala kofanda boye ya solution te kanda na komi na kanda nana posala tana makambo pere poto sango mbongo eza te to sa siko ndeni bandolo basiwa kusile baba Toi Gazela, vous avez un peu de temps na ye. Akamba na biso mutu ayaka boye te elongi oyo toyebi yango te na ye mpona sola na bino parce que eza na mission moko po bosalela ngai teti sipeli elo na ndoluka yango oyo nazala nakosa kwasi tellement dana senti dako paye kamba nanga mpe fala nanu mpe oyo ya koluka mission na ngai ezali boya eleveli ngai mwana mwasi oyo aza na foto wana
fois eza nyama moke po tozwa ye po tofina ye aza pese mpa na ngai pesa biso $3000. $3000 $3000 bosenga ezali ebele nga oyo na olivre bino ezaka 2500 c'est bon bébé ça $3000 yo bisi biso 2500 ke boulona eza boulona risque boso bakangi biso botika ye nga azala na pesa ya bale tellement apesa biso mbongo Ngai Fidèle Moto Nzambe Arc-en-ciel. Oui, grand maître Fidèle. Yo Olingi O détruire Temple Nangai Fidèle Moto Nzambe Lucifer Keba Arc-en-ciel Ngai Fidèle Nalimbisaka te Pe Ngai Fidèle Nayokelaka Moto Mawate Surtout Ngai Fidèle Nalingaka Batu Ya Lokuta te Depuis Ngai Fidèle Nazala Fidèle Lucifer Nabokoti Ngai Nanute Moto Moko Namokili Asalangai Eloko Oyo Yo Arc-en-ciel Olingi Osalangai Natunaki yo bien Soki Mwana Oyo Oyelaki Ngai Aza vierge Yo Arc-en-ciel Oyebisaki Ngai Ki aza vierge Zoka Mwana Wana Aza vierge Arc-en-ciel Yo Olingi Osakana Nangai Fidèle Tala Makambo Yo Oluki Na temple Nangai Mongongo pe molimo Ya mwana wana Eningisi temple Nangai Sacrifice na ye Ete makelele Nakati ya temple Nangai Fidèle Ndenge na zoloba boye Molimo ya mwana wana Ezongi Na bomoi Elingi koloba ete Sacrifice na yo pesaki ngai Eza sacrifice ya lokuta Yo Arc-en-ciel Okosi ngai Yeba Oyo ngai Fidèle Na kusala yo Awate
mais na temple na ngai kaka sikoyo landa ngai na temple nalobi landa ngai. Oui, entrez. JR. Soyez les bienvenus, vraiment, mon cher. Vraiment, soyez les bienvenus. Ok. Là, c'est une macasse donc qui. La bonne maki déjà. La monnaie est amala. Tu comptes en andam. C'est moi, moi, on a profité de vendre la mission de bande pour tout scolaire. Ah, mon cher. Na niveau na yo. Oh, parlez na yo. Tu comptes en vendre. Mais c'est déjà le point où nous sommes aussi. On va faire côté notre zone. Ok. Là, je vais bâtir tout ça. On a un problème exact. JR. Mon cher, vraiment. Je suis vraiment heureux. Tu as devant la mission de saison. Moi, je quitte mon besoin déjà. Tu vas vendre la mission. Tu vas vendre la mission. Saison, il y a la moto à ton sol. Si on quitte, il y a la moto. On a raté ceux qui ont dit, bah, quitte, bah, tiens, ceux qui ont pu lorsque nous avons pu la contrôle à carrément, vraiment. Et voilà, vraiment. Boni Palin. Palin, vraiment calme. Bon, santé. Santé, vraiment, t'as la vague. Voilà, madame, ça va. Kitoko. Ok. Madame Ritz. Ouais, madame Ritz. Ah, ok. C'est bon, demande le bishop. Vraiment, qui m'est en Angola, Michel. Neli aussi, moto vendisi boye, tangi place nyonso boye. Eza na ngo muso asala moto. Moto yo tika. Beaucoup ça. Le coup de tout au sombre, pas même il y a 3 mois. La piste est mon voisin à Bissau Salakao. Désiré New Boy. Ah, le boulot là. Mais peut-être qu'il y a une moto na Ibisayo. Na uti ko non boka ba roulage. Et côté à Kangisa mo. Na kina futu sous ma moko. Donc mon qui na bien vanda. Ya mwana kasi na minute on nyonso sali ke ekanga même pas qui même place au chamu tuka na mo au chamu système. Mon cher ami, na on a mingi pas na eza problème. To leaki pa na ngana. Aiki po makambu ya problème ya yo na petit frère no casse. Aspikaki ngai yango ba makambo wana nyonso tout ndenge lekaki mais mon cher ami oyo ozogali solo soki ozalaki otali décret petit wana telemelaki toli oyoka na mama donc nayebi to soki peut-être olinga koloba nini mosali tomboli tole abambi ye na mabele ngangu na telemisi tole na mabele na telemisi ye voilà tolebisinga te petit frère na yo na yo moko ya to koma déjà bandeko tous sa famille na sola na ye yo na bisa keke kende sola na ye mais na yeba kike e ko suki la bino ka mabi parce que nebi petit na très bien même ça pour nous sur l'équipe vraiment Olimbi ça bon en tout cas ce problème les yeux bati ko sina manele mini parce que bino bandeko o déjà pour ça déjà que tout ça la poche poté ya yo kité ce ko loba na ngai to la bina ngati no ngati na mona ko ngate na silikate asande ko na ngasko bino ko vandisi ya yo communauté ce ko ngayo ce qui ngam na ben sare na kisasa bisina zo ngisaki mais ayebe pona makambo na yisko loba na ngai pour suka wapi na ça me laisse même moi c'est dans ça activité mon cher ami petit frère Noana na kotaleka boy au mone pena aza un bon rebelle il y a rebelle na si sous ba destination ya gomezayi donc pose à la bien il faut le molega na ndako na kola likila ngana mayele mais na kola saiki ngandi ya
ngande saison patron saison na gole bana yete no mima ipeti na suka ngai na o nyoso lo binga na puyeyo omoni leki no wana abiki po azalaki leki na so azalaki leki no te nga na zalaka mubesu wana na zalaka papa na gigaste neste lelo ne ye ngoko kufa me nga na okuye na sima na o nyoso yo sala toujours nga na kufa et pour terminer du colo zawana les idiots on a ko la sur ba ben chili kola ce qui manque c'est là soyez simbaye balola ina c'est ordonnez le côté tout est pas motivé là vraiment donc tu le motivé mal écrit bon mais c'est que bien c'est le côté pas d'ailleurs même il y en a pas voilà la cosa là yo lo bina ngana ko ça ko ça là yo o mo ba kamo Merci maître na musala bosali ngai et bino penza boza bato ya kopesa confiance bomema ino hotel na ngai mama awa eza makambo ala mobali naza na mbongo mpo tolibere yo papa mbongo eza nango mobali na ngai na mbongo nyonso boluka bapesa bino eske mobali na kopesa biso $10,000 po totikoka siko nyonso boluka kopesa mbongo ezali opesa numero kuna yo 083 55 85 240. Allô, je n'ai pas trop 16 ans. Oh, ça, base à Tiki, un petit coup là-bas, là-bas, tombo. Yoka, on a le banao. Tous les pas qui moi, si na yo, na minute, tout ça, na yo. Nga, avant de coûter un an, on a besoin de $10,000. On a libéré moi, si na yo. Yo, comment bloquer par la main? Ok. Yoritina mbangu na numero oyo. Yo na moni yo sa black na ngaya. Jene, bongo ya $10,000 yango. Oui, mana pia c'était 1500. Ah, mon Dieu, il y a du black na eh. Kinshasa, Brazzaville, et Lokobolukaki, Yangoyo, et Mwana Mboka, Serge Fidedi Motonzambe, Amemeli Bino, Fidedi Mauvais Production, Fidedi Mo Production, agence de production de cinéma, publicité, marketing et qui fait la couverture de vos événements. Osana maison na yo, osana église na yo, osana parti politique na yo, osana entreprise na yo, olingi basale la yo, marketing via terrain, na ba réseaux sociaux, na ba télévision, contacter Fidedi Move Production. Na Fidedi Move Production, toza kosala ba clip ya malunga, publicité ya haute qualité, ba spot ya qualité supérieure. Fidedi Move Production,
aza na ba agent na ye sur terrain oyo bakosalela yo marketing ya qualité bakosalela yo publicité ya qualité modération dans ce balai tout ce qui fait en sorte que événement na yo ezala bien reçu yaka na Fidedi Move Production contacter Fidedi Move Production benga biso na plus 243 90 74 50 400 plus 243 90 74 50 400 Fidedi Move Production, c'est la réussite de votre business. Kai Fidedi Moto Nzambe Lucifer eloko moko te ekobangisa ngai eloko moko te ekotelemela ngai Fidedi Moto Nzambe Kai Fidedi Moto Nzambe Oda toko yoka mais siko ekoni réalité on a seulement esa réalité c'est sous normalité nous tu moi c'est ngai ba les papiers oui mon cher Tika mais où tu constate la 31 kaka sikoyo il y a $10,000 ba kidnapper moi et alors bazo ba que ceux qui ont sali bagé dans 5 minutes tozo momaye parce que mais je suis étonné je sais pas comment je dois faire j'ai transféré cet argent rapidement mon cher imagine-toi mon cher nous allons en famille si le problème moi ça n'est ni pour oyo yebaki ba ne pas dire moi c'est pour moi tu as niveau il y a $10,000 et ça qui n'a numéro inconnu voilà ça qui n'a nous ça tout ça qui juste la base d'Alfani tout ça nous ça de tout ça nous ça na yo kaka oui allô oh tout ça moi c'est awa yo saison oui ma saison tout ça moi c'est awa et tout ça la pour ça il y a $10,000 pour te libérer mon snayo et ceux qui ont tenu $10,000 tu vas vous marier et sur place dans yo ka bazo mettre moi c'est donc bazo torturer yena des gars mon somme ndina kinaki na zumbongo na tindeli bango et ce qu'on a toujours baboué madame aye kalate j'espère que je sokola a se changer et on a bengi yo parce que yo sa moninga nanga na kolinga te mbeba moko komenga oyebi de ces bandeli j'espère que suko yebi vibration cher Seigneur oh cher c'est possible Arc-en-ciel Maître Fidèle Nasi napesa yo bavertissement mbala na mbala lokola papa ya malamu oyo soki mwana na ye asali mbeba akopenir ye mbala moko te nabenda yo matoi nayebisa yo arc-en-ciel yo il faut okeba na ba condition na ngai pongai Fidedi Moto Nzambe nalimbisaka te pe ngai Fidedi nayebi ndenge ya koyokela moto na mokili mais yo arc-en-ciel okosi ngai omemeli ngai sacrifice oyo eza ya mabe mwana wana natunaki yo olobaki na ngai ye aza vierge kasi na monde ya milimo molimo na ye ekangi sacrifice eboyami elingi koloba ete mwana wana aza vierge te sacrifice wana eza ani lokola okosi ngai ete mwana wana azalaki vierge me aza vierge il faut okota na punition lokola makaba ngai Fidedi Moto Nzambe Lucifer
mwasi na yo ekokisi na boloko na ngai Fidèle. Merci maman Vibration. Na sepele mingi topesa nzambe lokumu mpona ndenge tomona ni lisusu. Eloko yango esalamaki nini mpo yo baenleve yo? Kuna bango pa Miriam. Kana nzela bango na kuna tala groupe ba mibali. Leka na ngape na ndenge na ngaba ko na ndenge na bango na tsaga ta idete. Na kabana bango quelques minutes na ngaba ba telemi ba bengi ngai. Mutu swana telemi na ngai boso o. Kwa mutu moko. Mutu moko akoka kozala mwasi to mobali. Aza vraiment na voix ya mwana mobali. Na nde vraiment ayebisa bango bo mema yebo ke tikela ngai na hotel. Hotel. Agia elonde bakangaki nga kitendi na miso na banda mona te mais pour na voir on dirait neti case ba beti ba nyokolinga na epite neti case na peka mutu moko ya décision kaka bomemela ngai ye boketiki na ngai hotel na ngai. Tu vois quelle bêtise. D'efficacité jusqu'à à côté qu'on pense à jamais mon ya casse. C'est que ça casse. Ne au moins on a bisa dio. Non non ça. Tala. Mon cher. Mais laissez cela tinga, mais évitez. Mais laissez cela pour nous deux. Hein? Moi c'est là. Au quoi le ba mi noter. Il est banate. Ce qui casse on a la bonne. Et mi ça kan de kona yo ono. Camarade no la yebisa kaye. Na bi tengele kino ye amanda. Na mona dans le roi Robert, le roi Kuluna. Si vous tala lelo, et comme il va me dans l'hôtel. Faut pas qu'il ne va tanga zem bendeni. Alors Adina Bala Chenal sida na soki nyama wana kuta ina batik moko ya bien baselinga émission wana esimbi c'est pour ça na lobby que batia ya hôtel wana nozo leko moko mbangu na ndako bon na zongira bango tout. OK ça va. Merci. Donc la boula que non azu diamant na ngai ngana osikela eta non na osila na naye ça va, merci. Nasala onga. Mon cher, na koluka te. Na mona te makambu na makambu. OK, master. Calmez-vous. Puisque la minute où tu as donné, soit tu goes à la casse, soit tu goes à la casse. Eh madame. Ah, bafana la boité. Bafana la boité na ndako. Elle est qui? OK, le boy casse, vous ma boy basel qui mal à l'aise.